Tombala zonga kini, asuna mbongo zonga la potote, tombala donc à travers un sauté, donc pas bozi na comment était kaka entraîner était mis à travers misère bazo boka. Est-ce que c'est ça le bien à moi? D'abord non on peut ça bana Congo tout ba vie quoi, merveille bambula sika na tout tombala a cause affinité puis a côté les matés à tala rabatu. Tombala za coach parce que tisco banda ya sala ba animation ti le long ta atteindre niveau en zati. Niveau Tiumba là, donc à Outaka na Simba la monga bima pour bêta tous les disques Simba donc n'enga tana donc combat coach va pesi pour na boulot, le va pesi combat coach pour na ma sécurité quoi. Donc Tiumba la za mutoyo a sala trop a sala rati le lozo bosser. Pour ça il na bosser tembina na kinité. Est-ce que Tiumba la na doc? Wakati quoi. Ouais Tiumba la. Alors, tout le monde a la prévision de l'eau. Tout le monde a toujours émission sur la staff tout. Bazulu n'a pas mon la oyebi. Nanunza oyebi vraiment mis à tatouage dans l'onde de la penga. Nanuna yeba le loto mbala. Pour qu'il va sentir les aïeux. Sur aux sociétés ça va bilo wana ka. Ouais te mbala faiza la kaka lengi. Nenge ngiringo te sala te mbala za la rozala toujours quoi. Ya midi me budidie munwe. Ya midi me budidie munwe. Te mbala yukumweni kwe ya ko wele ya ye. Pona Patrick Boyombe talanga ban. Pona veni talanga ban. Ya midi me budidi ntangu isaka pacho erefie. On a logo les gars qui est allé donc regarde. Il y a grand prêtre de force pour Kabonande. C'est on a bien on a père. Père Tito Beti Batoko ama o donc ça père donc il y a nganga tout. Na donc premier fils na o na tout. Les Montana ngai kabuse donc ça ba master o ya misa biso. Donc na maele na ye quoi. Au vient un grand prêtre non ndoublé. Grand prêtre na teni. Ya on biso ba lifantoni to landa. Mukabonande na poto après nous en Afrique bien Mukabonande. Non, grand ngana vient ngai to kabona na poto to kabona na kin. C'était prévu to voyager ensemble to ke Mikili. Bon ngana mouvement batika ngai basula ka mabe. Na comprendre pe on a salaka te na longwara. Batika nga na longwati. Na bondi la ba recours mais tellement blindé mo zalaka wana. Après une semaine après, grand-père Ozonga, on va qui pour tomber à grand-père Zunga, on a voyagé. Donc on a quand anti-choc et ça là, et ça lui 2 semaines fait voyager. On a continué, ça lui une semaine, donc une semaine on a visé on a pu bientôt voyager dans le monde là. Au bord là comme non, anti-choc n'a pas ça va maïa va. Kuma kukiele. Bozi boziana kuma kukiele. Aluzi bulanzila kuma kukiele. Talabana bantisha kebeta salama mbuyai. Après na betiba. Ennemi tomaka ngalipute. Ennemi tomaka ngalipute. Baninga bako bala yoko tikala. Yoko sala kindu mara matadio. Mira esta maman Narit, la chef Fried là à Londres, moto trop, autant la prévision. Est-ce que Assili peut aller non bon est-ce Assili? C'est pas tu le fais qui parle à la télévision. Est-ce qu'il peut Assili? Donc moi pour la bien mon route. Autant on a parlé inga de Sambo. Tomba la lilo. Après ça va succès. Est-ce que souvenir comme quels années? Il y a grand-père aussi besoin bien des femmes. Ouais bon mi balé pena souvenir al bosso, na lo ba mo pena bien. Tu mbala dans les néants staff London. Comment on va te le appartement dans Paris, France, Bruxelles, partout sur la mer. Bango ba yebi, bango to la. Vous t'en comme vous en la poto quoi. Ouais, non, autant en tu vas faire dans Vangus. Valentin Vangus de Sarcelles, c'est pas comment on Berville. Saint-Denis mon minute au Landanga. Donc port de Clichy, plein Saint-Denis. Donc Saint-Denis Basilique, Château Rouge, Godé qui mani place à Zazoyoka.
Agento Sigalo, Venanga Onon Slim Bambe, Roi Triple Nateni. Il y en a un petit bon donc. Après c'est pas il va au football. Après c'est pas il va à Londres on a coaché mascotte puis va savoir tout ça. Donc ngelo na oluba Teombala ngiringo tumteto mola ba fondé blanco bazulu na rompa mola basala yi dadi mayala ba botoko. Donc na minito yo ba vient na runa na minito lo na loba souvenir à bien non pas venir en def à zoanga dans les néants pour qu'il comprenne ngamba moti ombala donc wane les qui non ba souvenir tous les qui bandaku ba TV ba nyonso vous comprendre ya mi balé pas ya père nga ikoko de koko a mystique amoni sangelo ko na banda ko rêver donc poto quoi na poto ni na simana na se retrouver na zalelo ndenge na ça ouais otambola poto belé na tambola partout ça album succès na succès série wana ko to la dessin aujourd'hui série wana ouais dessin animateur il a qui Kaluji na top il na top ouais la c'est le ba ko ta maison mère na top parce que yo bossa na top ouais ça la c'est comme ça la clip na Paris bo na tu fait là affiche pour la ensemble la jean na makabo c'est tout ça ouais voilà pas dernier album na que le tout ça va que revenir na comment à part ça c'est quoi au salani ouais à part ça siko tu dans le studio to so beta eloko sika po te ombala zonga na marché moni te ombala pas refi elo mona ina lo babo nga te ombala na bureau na e ba pesa e conseil à le kate bureau na ngeza ba venir na Comstar petit na ba te di jonga donc ba Jimmy ba Île de Campo mabele moi mais donc ba vandaki Eric Lotona de bafandi ba bi tu sais mais laquelle même de bafandi ba tala ba cha bondet ba vient nga ba chacho ba buda de holo alubelu mila tala linong Vicky Jane donc on comprend mon konzalio donc to fanda ki lelo na zana patch wa eza tembete nzoto boka fois donc ba fanda ki ba bi ta ya yo ko le ka TV na no bongoti faut ba kona mo pepe pote ombala ko patch na ko sayoti basala ba asala ba kri ba boira en tellement biso to ba tondolo neti masala nga mukento ngalubaka moina le kana lo ba te oyo kri na ngai ti yo boka nkanga na boka mpe na tembre na nga ba ondima ya nani ba oboya ya nani pas Mikolo ça mbanda te Mikolo na ina système adila kati ko basala mbanda basali mwerere te za génération sala mobile ngai ngande na zaboye génération sala mobile be génération ngana na 5e génération de ka ba masala nga ba olo ba mais ngana ko sala na orchestre ti na ko sala moti na ko beta na musique pa ya leader na lingi fe na nga boziro afula ngai kaka nga fula ngai ozolanda tana ngosoko yego ya mais lelo pe na on musique bozana za grand chanteur za grand artiste en fait ouais fina ngana benga ke wana maela mokonzi ayemba ganga ati donc yango sala ba po moni lelo pachu animation ba bo ba cri ba oganga et puis ba cri tout ça bo ka mana Congo ezanga sens cri faut pas savoir du message ninga yambala ba ko 2008 tozana longa mwana ndumba kanosabu na vumudia kubakuba kuyambala kubakadio teyombala bakuba bako kuyambala bakuba ça tika ngale tika moi vidéo ça te gela mu ya cameraman international zo filmer ngalo cameraman ba mbanzu ba mu gele na ye pe na leader oh vous zona mieux tu me casser oh ça m'a tellement bani oh anita ma vidéo bani gela mu ya qui me filme bonjour on filme là ouais mais c'est invité teyombala est-ce que pas grand père aussi besoin de photo pena à chaque fin du mois te omoni biso za mission pacho to apena ma mission ou ya solo et puis orchestre na obeta orchestre et faire développer ngai na comprendre musique o comprendre pacho moni biso za bato to lo barati ngalanda vie na ngai comprendre ngalanda vie na bozi bozana trop c'est ce que bozi neza wana ada vie moko boye asala musique omoni mission faut comprendre musique musique ko tchana on peut l'art liboso te pour ça on peut l'art liboso bon peut carrière nous on peut ça construire nous maintenant basili déjà c'est on aussi les gars musicien ta bon musique ne pas musicien on na Congo amoli na za na cara danger comment là comment va lier ah mais on a peut to zo pour ma famille et on va mettre sa disponibilité du même pour na lobia pas tu nous a pas tu vois
lelo na mikili nga na yoka na mona na gaz full option nga ko na pesa ko ma full option comment ça se moi la musique comme la full option nous avons vraiment fille tatou tu dois il peut la carré il peut la journaliste à full option parce que na tenir ça bogarma boy bijou ta danger ni ma sana fa lo ba jolibilité ya mobile correct OK na habité ko donc lo ngana lo bagaka musique yana batantu to ande ba mila oboke pe ke nous le pe ba futi to kami motema o comprendre ponga ta ba futanga tina wolo batin mais na beta rando le suis artiste et musicien complet les sous na yemba ka na boa kaka donc musalo ego sila te dilaka nga ba bimisa mba mona dilaka. Alors on va de retour dans la publicité na émission et puis qu'on a deux trois questions sur tout na Théombala lilo ba yogi occupé partout big boss album est-ce que l'album au soit simbi comme ça comme ça ou bien moi na promettre bana kine na ça coach tout bengo coach na ina promettre bana kine ba oyo ba na besoin ba mona niveau ya talent na boulot ba le ka mingi na métropole espace métropole les croisement enseignement na bisibi non la minute oyo bazo boka peuple rebelle ba boki dodo comprendre ça là on sort oui vraiment la vite oui t'es vraiment ba dodo soir ba blanc ko faire ba ebike dodo dans mai ça là ta modi c'est ko na pesa nsusu verso amai papa na dodo nana ibelinga dodo basente dodo ale dodo kipelekese dodo akomi bilialia manga sene na mungwa c'est la grossesse dodo bien frank na dépôt donc ça on a ya dodo verso réponse à dodo donc dodo original les apena ale basente dodo ale dodo kipelekese dodo akomi bilialia manga sende na mungwa litonge manga sende papa remarque c'est la grossesse dodo boinde ezalaka nde bazulu na ropa mola bazulu azaka moko na ropa mola na nenga pena keba au bloc pe basaliti mo ropa mola pe basali boinde ezalaka Ista mon chef ville, tu vas vivre dans Ista, on s'appelle toujours la deux des aïeux. Des fois tu t'es l'album autour quand on va bosser. C'est un album où on a coûté dodo tellement bazoa qui les a souté ba mai nsuye qui kongonde yi. Mais tu est-ce au sardan na nunzango donc moi capter la tout. Moi à Londres solo fipi na we catalogue. Ale mama na nunzango yambala ko ikidibe yambala we ididile donc wana boko bina na nunzango London est bougé Manchester Tottenham Charles Mbongo contre le Mbongo au club de Londres direct à mon pao vous allez pour vous la vie c'est pas tout comme la message important. Oui, là, ouais, message important des gens na Bakar ba vena no na mututu oya zo fêter oya kufite o to zani nzoto ningi to zo babuye na opesa nanu ba massa na tu ba artiste nyonso ya Congo na ba vena so ba leader o ba sala biso meilleur vena ba parler na bango na ba massa pe ba sala ba bulo na bango na pesa bango ba meilleur ve pour ngai message na ngai bana kin Théombala au servir bino damage na bino pour est-ce qu'on a comme ça bino si le album wana était kamaka si le voix o était kamaka donc pour li mwana marché za passe bilili nde za la quitter et on na quitter imboka mbangu pour naza toujours à la page boyino mikilo maison en Afrique donc en Afrique pour na bosser que ça soit passé souffrance tellement dans un mission faut na bosser. Non, salut. Non, moi, il va le Paul Smith, il va donc toujours à la page, comme ça à la page quoi. Vous avez un temps quoi. Vous avez donné la télé, donc
Paul Carado. Basimichika. Rebelle. Donc na minito la ngana pesa kaba na kinyo sombote. Ba chéri, ba vrai chéri, John amino bolinga yeyo. Ba Jopé, pense na bino yeyo ba vie. Na on lancé appel na ba vie na ngai, pa munda bina grand hôtel. Ba vie na ngata gouvernement. Na on lancé appel na père na ngama mu lobi. On s'appelle na ba master na to ngiringo to ni tombera Japon na ngiringo na lingi bino tout pour soutenir ngai ba journaliste nion sont merveilleux. Merci. Na za pona mutu tout. Il y a PDGP, PDG. Oh, Roger Lumbala mota trop honorable Roger Lumbala prêtre ba prêtre mutalege na la raza na Congo selonga. Mama Biomba. Mama Biomba tal mama Biomba. Ouais ba Biemé. Ba Orly 5 ça le cas ça n'est bien ouais maman biumba tiumba la yo dikato banda ngona kalembelembe ona bulo donc na pesi ba tumbote na pesi pena na mikili za otala mikili na tango na BBC déjà pour ça boy avant de malo Gino bala kini avant de malo Gino na ça le ndoko mabe merci beaucoup Malakini. Nous sommes en défilé pour les dangers. Défilé, on est en danger. Nous habitons, moi là-bas. Regarde. Nous habitons dans l'hôtel au terminal Manine. Tout a dit une salle, les fils Les fils banini, la patron banini. Nous allons danser banini. Mon père écoute moi Zeba. Mais quartier de banini, Bazeba. Quartier de Ni Bazaboye. Bana koye bakeno eloko makase zate et c'est ça comprendre eloko makase zate ata ba o ba pesa mike la role ba mingite mokilezo ba pesa mike za la monde arabe pesa mike na lo ba mokilezo merci beaucoup Malakini mo comprendre dans la changu po ça boye tout ça benga Gino po tout ça tambola le tout ça la quartier 2 tout ça la quartier 6 tout ça la quartier 10 pour la émission Tish oh la Tish oh Tish oh tambola partout Kasima na kini tout ça na la régie wata la clip qui to chelimino angaye playback awe son il y a témoignage allez tolek merci beaucoup Malakini pour comprendre l'interview qui toko comprendre l'ambiance dans la changu pour ça boy vous s'appelle la playback au chelimino il y a son il y a témoignage parce que vous s'appelle à tourner va parler vous ça toujours système à Tish oh il y a ba la changu kasi Malakini to clôturer na bino boyete pour ambiance c'est belé to tambola partout tout dans la quartier de Awa na Chicago chez Monde Arabe chez Gino place to tout tambola bon la moitié pour na habiter bah moi peut remercier moi ma staff quoi na remercier na yemoko le président Ejide Kimaf bakota za ba salama tro yo ebi na pesi Didier Ozana mokonzi Nsilu mabela mboka Théo président Théo Ambrosino Dea donc bino tout bambote quoi Zamaza Gora Odon Fry ouais bana Maïcha Park ouais Nathan ouais cette fois-ci 75 pour moi quoi zope c'est la gamme mokonzi animateur tout na changu quoi ngala pesi ka staff bana manda wembote chez Golas Elias Sergino Chimba Rafar leader les plus propres toujours ka colonel Bizarre Didi Mwanza Pierre Orson Nathan Malakini na ndenge systématique à suivre toleka na lobati banga passé na prêtre de la sapé o prêtre nanga na lobanini musique bon na comprenate a prêtre de mission banini au moins tolandara place mabanga so betane ba Japon yepi na ko tobino liepi on a fait bagarre pe bala banini mais au la télé banini mais a boudé banini point a ko kate bagarre msisi bala banini a ko kate ko mona na télévision a ko kata mais merci bobete langata maboko ce toba na chango banini na pesi makamutinyo na grand prêtre merci beaucoup yalo ba trotse yalo ba la code ninga le kai bebe ko comprendre ninga za ko pesa vous comprendre
Nyarkos akufa matika ba descendant na ye papa ba griffe mais papa griffe bango yoti kasi bana kini bozomona bana tiango ne bazo défiler mongo na mongo pesela kasi bana kini tokobina mwa suka koto po totambola ebele totambola par commune anga ye ya pasi noko pesela mais kasi bana kini tozoyamba sikoyo bana kini le gars coopérant oyo akopéranga kaka na tiango aboya na kokopere na ville aboya na kokopere na le château aboya na kokopere na beach aboya kokopere na wapi yebi na tiango kaka o papa griffe comment oh yano kasi bana kini tuyameli papa griffe mosusu ayesu wapi o papa griffe na ye azala moko na mombele oyo descendant ya Nyarkos mais kana comprendre te yesusu papa griffe est-ce que yo tongani bon là comme papa griffe là va enfant chéri à papa Wemba et Nganche bon na mona Dallas mais na koli toujours na Chine et beta forme na Chine hein toujours na ta bilele depuis 76 chile loyo na chango OK boulevard OK wapi bipai na ipai toujours na na chango comme Msusu, Kanda, tous les filles, on a la ville, on a la boulevard, on a la banda Mbiza Kitambo, Matete partout. On a toujours na Pascal. Si on a Pascal, tout niveau Kanda, tout le monde a ébi. Hein? Nous avons la colère à danger. Dans la colère à danger. Bon, nous avons écouté le papa griffe. Papa griffe, on a été. Surtout que papa griffe, papa Wemba. Aïe bien, afin de se donner la Nambele. L'aéro médical. Il y a une bête à la collection. Na bête à la collection, il m'a bien. Oui, na bête à la collection, pas ma batte. On a dit qu'à outil Mikili, aïe, ce que va conseiller partout et confiance sur tous les grands prêtres. Hein? Bah, binga idéologie, bah, forme depuis Bomona. Si le lot n'a pas la cacarambo. Bah, et bien, ah, Balisi Baba, bah, Abel tout Nanjili. Couloir, tu vois, papa griffe, partout. Autant m'a dit que c'est moi, papa griffe. Na tu n'as pas clipper sur tout. Mais n'a habité non au télé, au téminani. Ah ouais. Nana, bah, Roberto Cavalli. Hein? Yango, bana mai, bon la coupe, ba nouveau modèle. Besoin de la coupe. Hein? Ba comportement de moi la kaka. Papa griffe sera un rap ferroviaire. Hier mon so tourner avec papa griffe bique. Oui bi pétue la papa griffe moi la Dallas on a tout la à former. On la chango. Abi bien. OK? Mais peut-être déjà définition qu'est-ce qu'elle a ça? Abi bien. Na couloir zénith. C'est tout, on a bon, on a beauté. Bah oui, ton côté beauté, ton côté aspect. Oui, c'est ça. Mais n'habité pour émission, c'est la émission, c'est la quinoa série. C'est une émission dans la chambre. Mais n'habité, comment définir là? Qu'est-ce que c'est la SAP? Qu'est-ce que c'est la SAP? Qu'est-ce que c'est papa griffe? Expliquez-nous. Bon, Banamai, SAP. Hein? SAP ezali élégance. Hein? Né la télémi boy. Hein? Comment on appelle boy? Élégance. On appelle SAP numéro 1. Comment? La SAP, c'est homme, élégance, aspect. On va définir la SAP yangwana. Comment? Et ça que le loyo on a ensemble à yoji skis, ensemble à yoji moto. Hein? Nanzoto on a ti yoji. Mais ça aspect yoji mo ekesima na moté. Mais moi la mai mo abeta ka jean mo simple kaka na polo na ye. Mena kepi na ye dans zepe na mi sabato pe allez yo. OK? Na tinga awa na simple na cop. Hein? Na la cop na bila makasi. Hein? Na la cop na bila makasi. Na ba brakase ya kasamoto awa. Na lisi quitter. Chiba Starmac. Yango. Bimo mota aba aspect. To ba depuis bon moment na ba nganche. Na ba vie beaucoup. Hein? Ba vie boziana. Biso na négocier bango. Hein? Na ba couleur de Versace. Entraînement ya grand nganche na Mumbele na Matonge. To ba na immeuble di Kolo. Na ba masa bota njili. Hein? Merci beaucoup. Banakini pour comprendre n'engue balobi banachangu. Na habité papa Yarma s'il vous plaît. Na habité moi lien ni baromo na yo, normalement contact. Bon. Ce que mon ngai, hein? Il y a la place des stars. Hein? Et pas grand prêtre Exao Machuda, 2 fois té.
ok oye so na awa okuta kuwenza couloir okala sango couloir couloir okala sango na chango yaka na grand awa pas grand prêtre bana chango na 5 na bino semaine prochaine na semaine spéciale bana ba japonais tout ya chango o abeta forme o abeta danger no cha tija pas ça au matuda pas bon ça pour deux mais ça la peine instrument beta tout le monde a défilé à danger pour n'habiter moi le mot compte pour te clôturer bon to baboy na chango te beta forme o bale to zali ok football to zali bilele to zali komena masanga to zali boxe to zali kachi to zali bashidoka bazali bashege bazali o basandolo kape boye bazali nyoso tu bana chango awa c'est grand prêtre Jean Machuda défilé de mode ezali moi-même je suis sûr un mannequin professionnel un top moderne deux fois té non nous la colère n'habitez moi remerciement pour te clôturer na remercier bino kini mobima ba peuple congolais bipa na bipai merci tous les filles soyo on la forme kitoko body bien mbati bien kecha kitoko sentira kitoko yaka na chango bro yaka ndenge papa grife vie kanda ndenge sa bino ba pecha lemba masina yolo makala bumu selemba matete mbinza ma campagne partout bisinga partout. Hey, oh boti bolanda wana basaper ya Congo siko nga na ngolo banetika ya bana kwa siko ndenge za bobolanda bapena ba viena bango pena o pena bavandisa masolo o balata bilamba propre basaper to tangela bino bakombo na bango o balata kitoko netika to baka viena ngai miblo système akudei Adolphe de Nunez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, cette émission Top Musique de Pacho RFI, mon amour Tikita, mon amour Valère. Alors, vous êtes toujours branchés à cette émission, une émission culturelle, une émission à caractère culturel, je peux dire, en fait. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir grand prêtre, un grand prêtre. Il s'appelle Willy Lumina, frappe encore. Elamba. Pourquoi frappe encore? Oui, ben, à travers cette interview, tout ça, il continue ma soleil à forme, ma soleil bilé, pour te sentir que tu mingi, jeune et belé, ce que tu as en toujours ma soleil à forme. Il y a un bateau, ma sala qui va forme en ezala. Boyoka ba Bruce Mpangi, boyoka ba Gauthier Mascotte, boyoka ba Bijou Tomba, boyoka ba Angèle Moussoaili, ba Laetitia Kisiona, ba Nanunzongo côté forme, ba Miga Yes, maman na Ritz, na Shelfried, ba Golf Mbala, ba Gisèle Chibwa na Manchester, beta bilele, boyoka bango ba yemba bango, ba Rabel Orango Shadira. Mais le pe na yambi Willy Lumina azana mboka ya Cologne na Bundes na Allemagne. Amesema mtoto tozana Willy Lumina, pemela Willy kapa mbazala. Na Allemagne motema ya maman et succès toujours. Pas encore, tu continues en chantier. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est l'émission des Pacho RFI, ça là toujours trouvé on a studio on a habité centaines d'années. Ouais, ça va. On a appelé ça bana kini ba merve. Bamboka depuis décembre to déjà mboka. Il y a pour nous fêter mais il y a un pour na makamboka ba boulot. Il y a mes collègues assistés à chantier. Bon. Pour ma bilamba fait na ndemo na manda quoi. Il y a plus mes collègues de loger à chantier ba noir. Ba noir no beti beta servir tu est fériette. Le boulot ça te. Bon. Il y a un chantier ko beta ba yama moto. To beta ba teni. Bon. Et ça ba servir ka moi jarba nini mais il doit t'emblaguer pour ça, Afrique dans le chantier quoi. Donc, tu bandes dans le chantier, on tire au coup dans le chantier, il y a un côté d'ingaya. Notre sur la main bilambe qui n'en démon à Manda. Mais Willy Lumina va tout au talon de l'émission pas tuer partout dans la Brazzaville pour Brazzaville parce que sous la forme banda. Willy Lumina au banda au latin la nini. Ça porte banda parce qu'on va former banda. Expliquez-nous banda forme la nini. Ah, ça va pas pour nous expliquer le Camboya. Maybe eremos na mikiro mwana mutuma wa manoki o ngala ksa pacho ere figolata do mibi to kula na kata bakina wa bache kiti bache mwa sana de boso bache mala omona pela pelo mo bimba safari oyebi suka patwa zo ka lamba zaka kefuza na griffe bo ori ke ba pela banola sabiso banyo na couche ba kilote banini forme banda ki place wana forme banda te ki oyo banola ta le poza griffe te forme banda ki déjà forme banda déjà que mère moi couche moi kilote bazo contrôler mais ngane ba ke na beta danger jour na kulaka pour na couleur na beta danger ba safari mo mais année explique année au beta forme
mais n'explique déjà ngata na sentir la bando là ta question na kulaka mais na masolo avec bilambo ndimba manani ma grand prêtre bilambo ba prêtre ba ali ma prêtre ba ali ko ezaki ba chaka mutu ko ba musu bana bango pe ba boka bango pe te ba personne bilamba danger tenga na ngo ndimata mo misato yiba na beta on a yebi ke ba beta ka danger taki ba forme beta ka Francis Roi de Gaulle beta ka te on aura be Timothée Chimanga pas beta ka forme bon to ndimaka pour yo lobby tenete po yo po bio zamona matongo no be Timothée Chimanga na process ko makambo oyo na mona penaki ero bokendule ozo bunda na ba combattant on a expliqué ce que battu za keto ke musique na mikili wana boye pena concert olunga na longa na demande boye na Paris bon no be Timothée Chimanga beta forme te bo balata na bango mais ce qu'on a expliqué battu bazaki babunda na mabatene pa o singi bene ndule yali même na ba Bruxelles même na ba Paris même na Allemagne au senti pena ke oui battu bazoya au senti pena ke mutana pena yaki pena o comprendre de to bima na par hasard ba comme on a besoin tout le monde na expliquer et pas ma pièce alors ya ressemble ça rende kuna ya lobande a pas tuer fi mon ami qui était cameraman international nous filmé lelo Mike Bukaka prêtre zongo moi cimenté pas sur son groupe là danger mais pas encore na yeba lelo au sali chantier boy conseil nous peut ça la bande quoi dinga mola to dinga bilamba ke ozo betaka forme référence ça te conseil nous peut ça bon non et le monde loba ma personne fait beaucoup le papa moment na wana ma personne faut ça danger la bande sans le savoir kende mina a via ko sabiso atro tolanda ma bilamba totongati même ko mo te fait beaucoup avec bo tse ma bilamba te bo tse ma palente bolata na bino bon donc on a kena papa we mana zo ba conseil danger le sur la commune ba chantier ni to sola ezali mso ba conseil papa we mana ça va conseil ba we au fond na ba bien musu te me conseil exact au fond na ba bien musu conseil exact ba nini mais elle mon habitude na pire esprit quoi na pire esprit na na vanda na tira ba tsonde wana même tsonde na vanda na puis conseil danger ma parler mais ba rambo tu wana do ba ba conseil il faut parler ba nini mais au seulement bilamba te ka conseil ya papa we ba tika ma bilamba donc moi jamais nazo conseil papa ba lumina ki no se melamba na nazo ngoti nazo conseil papa ba lumina tika ma bilamba kote ma parler na yo tonga ma parler c'est ça comprendre donc ma bilamba eta mona ma parler ko beta no teni mu kilo mona yo te au moins que no kutela ka chantier gaillard buto tonga donc ta ba do sentir mta le ka sentir pena que oui frappe encore pena yo wana donc c'est pas que ça ma bilamba quoi donc na pire esprit quoi. Alors, bandeko tout bazon anda toujours pas tuer RFI, mon amour teketa, mon amour gentil, bolani wuli lumina nga pesi conseil, abi que à travers papa Wemba, à travers bastar belé, ndeke basali que yé à toujours à la page mais pichu mombo na Bruxelles auto la pebiso wuli lumina, na habité année 2007 négatif là 2008 bilan les années positif ou négatif. C'est positif. Positif ça. Frappe encore. Qu'est-ce que ça? Et la mbamba. La chantier. L'habité. Est-ce que on dit ma Kasamot bi to sale ngo zala bana kini ba yibi to bete ne so to ko bete ba mona miso ba bluzo ya ba 3000 euros ba mona ba bele manzombo ba mona ba bloga musique ba mona ba bloga to musique ba ko mona ba leader ba yebi quoi mais na habité siko oui le mina expliquer sur quand même pour lui tellement frappe on va 2007 2008 continue chantier en gros mais na yeba quand même le mina na poto vous a résidé à Bruxelles bien Allemagne gaga Allemagne, mais ceux qui n'ont pression de Paris vont se rappeler que oui, danger. Donc, Allemagne, alors, avant que tout, quand on a la question sur la souka tout naï, tout découvrir une place tout allez, tout filmer le chantier à Oulou tout les cas. Alors, chers amis, à tous à Oulou Lumina, pas encore la man et l'amba. Bonjour, mon ami, mon caméraman, et nous sommes là, n'est pas tué refi. Frappe encore, on a habité à ce que nous avons au salon. Moi, je véranda après Godame, moi, je véranda les bandes là. C'est la neige. Moi, je vais véranda au cuisine. Oh, cuisine. Oh, cuisine. Oh, tout cas, frappe encore. Tout cas, parlez de 16 chambres. Combien de chambres? 16. On a habité à Mikili, c'est la Ligue à forme, mais référence à ça, donc. La minute donc l'équipe a été belle. Mais il y a des choses qui sont mais dans le ba ali so pour celui qui va recoudre le souci ya masse na bisa beta ko tuza suka d'abord au moins c'est que les japonais a beta le moins danger il est ambuga ngwana so ke pa papi menga de vendre mon appelle le bien pena quoi donc beaucoup me senga ndemo na saka te ba lo ba ko mona yo et l'autre
Au salon en étage bien et à la location, bien habitation. Bon, ça va moko. Pourquoi tu n'as pas que ça boni? N'habitez pas au côté. Est-ce que frappe ça? Oh, tu me soucies mes amis. Tu ne sais pas question. Et ça boni. Mais donc tu sais comment dire la 4. 4 déjà. Bon. Kala amatongeka. Matongo tani za ngade, c'est de pousser moi quelque part pesa na ngo. Matériel ate. Pourquoi linga amatongeba n'habite? Ah, capitale avec ça. Kitambote. Te capitale avec ça ça là. Oh. Mais ngana bi kitambo kini bandaka na kitambo. Ko banda ko tonga za bi za ngo problème te mais makambu tout source vanda na matongi. Frappe encore na habité na bandeko to tala yo ba dédicace pour la 2008. Na pire esprit na pesa mbote pas pire master na pire ndeko na Serge Mukendi Gino toujours na pointe Zadio Mulumba toujours na pointe bango boyika ko zaka mo mbujuma ermo mikili ermo beta figlicide bazo contrôler ka mboka kurum na pesa mbote na ngai trop da massa tu akini quoi Claude Yema na pesa ben de faire nga Chico frappe encore on va frapper encore et ça ramène l'équipe toujours na pointe ça les za manini c'est petit Anderson Dieza toujours la pointe moi na matete on va se voir le on se m'a ba lele ti on me la main na lembo je la bangote ouais bon pas encore prendre les autres souki boy la pire esprit bambota trop na bato ba yebi quoi na été miki boté ka patalio na bité ko fait le midi bo ezanga combo ba bénédiction ni opesa na ye bonne bege loko eza mwate meza matata eloko ramu eza matata quoi donc motu nenga te po ermo benanga ki o mendeni balba muso ebimi ozalaki muso ozalaki te na yiki ngote mais na tuni la kofi na tuni bato na kofi te me kofi bo eza combo le 14 février plein so bima déjà le plein eza musique yo ndimiango na ndimiango déjà na ko de bimi de na ndimiango déjà pour eza musique bon ya wazeko ouais ça va bête musique générique ne ça va bazem na to yogi te mais la générique ça va na ebite so betika ezaka générique to ba change na katwa na ebite et bon ouais ranson na temps présent ouais ça va album ne pena bika pe ko matina et mon ndiaye na pese ba mbota trop na mapata na ba pêcher sur c'est toujours na pointe quoi et bon j'ai bien piana na quel autre problème si l'actualité aux athées a tout le banc na yogi te na kipe auto yoka qui frappe encore to ngi force si libende force ko si la ba mise bi ne ba la kati pour commenter ko za te ba monde zano ka muke quoi to ko ba mabaji bi te po ermo sa moi jar asel ninga pe mabete po ka pe na sel nga mabete ok c'est ça je bien piano nga za nga nduli c'est nga na lumina ninga beta nga pe ka na ko beta nga pe na le bon mot so ka beta nga te po yemo ka yebi donc commenter ko za te quoi so ka beta nga te po yemo ka yebi o mete na bord na kipe yo to so de kayo mais aussi to zo ngote po yemo ka yebi mais on mise se baza ba une grande o comprendre ça ka te que ce elle va servir yo elle va servir te comme le comme ranking te yera comme ranking te des fois ba mise ni on peut sans chance c'est le pas dans la studio ça dans nzoto quand tu penses à la dans la studio ouais bah quand tu n'as déjà la ngiringo tu wana ndai mo rap na ina mo blague ba chance na ngoza danger quoi ça ma génération hein tu peux savoir chance wana non de mesho tu ka bosser et puis ka betanga danger na générique na nini na vocal na benga payete to sola pete na ta ka créer ta buli banga et bien ça plaisir ribirebe moi et pas cola na tire le coup na to kutena idée mais neta to kutena bien face c'est quoi dossier au concert moi ozala fa bunda na ba to na quoi kutela ka lumina donc choisir te quoi et bon fallait ça va coup de fait de go sur suma comme na ete ba disque de sur suma soloni so comme le ba bene so zero ka moteur mabe pour bouler ce monde on a déjà pas géré aux en vérité on va vérité on va sango ah monsieur vérité ate mo kilo tambula te nga ba bota nga tina vanda botina kolibo na simba ta kisi monte na vie bon on aura oui bige donc faut ba ka ba vérité ça bon to aka ba kombo ba to pesa tapage ne débiter mais le matin ngeni mala vanda teni ko za petre ba mote teliko ikaka teliko mo na matongeti on aura betu mato chima ngondi mangeti na ondi mae premier etera ondi mesho moni ba action tingana na moni etera ngondi mate bi no chama si tu as masala ngai kane to zaka na mo carnet mo ambiance na iba nini silis bon asini lisusu à suivre action wandeka to solo to pesa ka bambota trop chéri yo lo toujours na pointe mo na cave ba bio contrôler staff côté na yebiti na komina kini to pesa bambota trop
na mwa Quinter donc ndenge za nonga ko donc masolo change rati la pesi di tangi bambota trop ba cc bambota trop ba piri nga to ba bambote ko da petit nga Claude Scotty toujours na pointe beau frère Cheni ki mode moi ba petit ba défendre avec na ba pire petit mon opportunité doit na bo ba lumina na bo donc ba déjà suppose suis déjà moi jar quoi donc c'est de côté moi masolo c'est de côté pour qui ne yebi quoi et bien qui ne comment ce petit moment là tika mbata siga oui lumina frappe encore yebi le premier donc ba petit ba là qui va nous défendre le premier le 31 ba petit ba na matonge deux fois quoi donc ba santé bien que ba petit frappe La série continue, on se fait la trop. Pardon, il y a bien répété la question là. Parce que ça la moi chez moi pour quand on a vu na yo tout ça la on va venir pour na Laurent de l'état tendancieux. Et bien tout d'abord on a vu na ngai puis vient il y a Palais que na on peut ça un beauté la mingi avant de continuer quoi. Et la bonne année la vient na Mopao. Bon les années ils allaient na okaka quoi donc là on va échanger que on a vu na ngai donc on a des alaga donc ils attaquent bien nani bien nini on a vu na ngai donc on a masola Palais quoi. Donc il parle que album moi c'est là album des patrons. Il y en a un album des patrons. Album des patrons. Et non vous avez ça vient de ce côté. Laura Laurent. Moi la Kofi a parlé. Vous avez ça de ce côté. Ça veut dire quoi ça? Moi je suis venu tout la Mikili. Ma terre mon moto comprendre dans le système quoi. OK, donc on comme le système que non. OK dans le restaurant, au paiement venant bino tout boye. Parce que ça d'amener ndenge na ba on la lar na ba on na ba moyen na bango. Mais bien on comme ko la ba bluetooth na bino pour la benda la dama si tout ya ba tout oyo ba zo payer na mbongo na bango. Ah, tu vois les gens masolo pas. On a masolo ba tabita na bango c'est normal, les gens on a musée galerie quoi. Bon c'est les saraté ba tu ba ko ça bino ba. Le bilo ba ndenge na quoi. Rien à voir. Solo bon solo vu à petit na yo atala kuna bino bozisi ka utayiba moto wa bongo toki kazoli ya bien te bino moko bana parler encadrement abila nini mpona yo ekazoli ya très bien très bien na minute okobenga ye okoyokana peti aza na ye bien oyebi ka bayebisa bino ti balobien na balobien donc peti aza très bien. Ouais, bon, tout ça, on a une relation avec les Chibo à Poula, on a des moments où Panzi, on s'est réalisé sur le bord, on s'est raté, on a tout
Roba na kwa na ye, Isebola na kwa na ye, Laurent Lorenzo na kwa na ye, Chibo na kwa na ye, affaire à monnaie. Voilà nani. Et tous allons biso tout ensemble. Peut-être qu'on va aussi la déguer. Tous sangani mon film mais baba, tous on la tous les jours, tous les soirs. Donc la stratégie ça va n'engue ça la toujours. La stratégie ça va n'engue ça la na moi même concert les alliés on est fallait ça là. Malheureusement, concert est raté parce que battu Kenya, bazo moi contre le temps parce que tout la na Kenya. Et on a contre le Salama Ibuke. Contre le Ibuke Salama Ibuke. Il fallait mon père va mettre na bango, bazoki ba billet na bango na retard et puis grève moko ya Kenya Airways ezalaki. C'est pour ça moi contre était ça magi wana. Même moi tous zaki tous ensemble on s'est décidé que bon, selon les bateaux on bazoki ba contre temps depuis si bien avant na ayo aya tie puis ça ne servait à rien du tout. Mais tous on a plus tout le temps ensemble comme toujours. Mais Laurent Lorenzo, comment on a bilamba Ndima, la chanson m'a révélé, la momie va bina, la momie va sepela, et la rencontre va momie. Si tout on a mourant. N'est-ce pas un téléphone arabe, ma camouya kofi, va bilamba, la ninga on tel que va chibo à poula, ma moque va bête à la fois, ma camou va mon à la camote, qui m'a gagné, aux angles va peine, ma tout ma camou. Ça là très en forme, Simon Bongo, très en forme, Chibo Apula, en forme aussi. Kem Kemusa, international, Bissot Tour, ils épaules là, tous deux en forme, Banine, tout le monde, ils sont très en forme. Donc les gens ont été qui ont bien, tout ça là, occupation, moi bien aux Europe, tout ça là, occupation, des fois, ils ont voulu me la vie, quoi. Mais, ils sont tout à l'heure, ils ont beaucoup en arabe. On a besoin toujours ensemble. On va répéter à Londres et à Paris, à Bruxelles, et à Kiev, on va développer là-bas. On va m'assurer en haut. Laurent Lorenzo, moi, Motuna, Koyo, à Londres, Bandakala, Lito Yeba, embargo, bana ya Londres bapesi epai ya bamusicien congolais baartiste na biso ya Congo tel que baza mopao baza ndeti na baccès vraiment ya kobetaka bandule ya bamboko mpona komasaka lokumu ya Congo bajibe baweranson bango tu bafere bafali kupa ezoyeba ndenge ezopedela te en tant que yo mpena don combattant mpe kaka congolais lisusu bokoki kofandisa vraiment basolo te bosololela bamusicien na bino bolingaka neti bato bofandisa bacombattant bosololi yango mpena na monoko ya mboka botuna boule na bango mpe botuna boule ya bamusicien bongo bomeka koéclaircir biso parceke bokoki kosala mo te bon selon point de vue na ngai bon nafanda na Londres trop en tout cas totikala omona bamakambo oyo te quoi mais esala yanga mawa trop parce que makambo bazwa kolinga kosala wana ekochange nango eloko moko te kua oyo bazolinga kosala wana bon balingaki ke opa babeta te bon malgré bacontre te esalamaki na niveau ya Kenya Airways po bamusicien na ye fale baya apartir ya Kenya bayaki te ezongi contre temps mais soki meme bayaka ope babeta te mais nazomona eloko nini oyo ekochange na Kinshasa te ke soki place eza na Kinshasa ekosila ou bien soki abeti ekobonga donc tosenga na bango wana soit disant bacombattant en tout cas boboule eloko mosusu quoi wana ndire comme bajalousie moko boye totoyebelango te quoi eza rien à voir na musique makambo ebele bokende sur le terrain bokende na Kini ou bien na Braza bobanda kuna toapuye bino ndenge wana soki bomoni ke wana nde eza nzela ya oyo bozokolanda donc eza mawa trop quoi ya mawa trop makambo koma mpasi na mboka kwa oyebi te bamosusu soki bakombata ya solo oubien piaka ekoti na mboka etindike bato bakoma bakombata banini bongo wana totika ngo kaka badeveloppe yango apartir ya bafana ya Gauthier Mascotte ye ndako oyeba peut-être na solo wana mwa explike biso actuellement tozocomprendre lisusu te quoi na minute oyo Laurent Lorenzo ozomona donc bacoup de fil euti kobengama na baki
bapacho RFI journaliste oyo ya soma likolo wana na petit sœur na nga Raissa Vambili balobi totuna Laurent Lorenzo ye abimaka kaka keno ya mamoto Jean-Paul Gauthier bamona na bango ya ba 14 ans passé ba 15 ans passé babi pris nango eyebani te po mama biyo mbape ayebi na ya mamoto na ye est-ce que Laurent Lorenzo y pour wana tokomona ya mazola solo to kaka ya nsima pale to mpe nzela ya ngwanzu kaka ndenge ezayela eza babiloko moko eza bacollection mikolo oyo ezai kobima bon yo moko mpo oyebi ada okendeke baville oyebi donc eza babiloko moko ezalaki awa na kati ya Londres donc moi to bete bamasolo babilamba yango te nasi nayebisa bino tobanda makambo yango kala donc tokobanda yango te ti tobanda yango lisusu lelo tobanda kobetela bamasolo etikeli bana oyo bazolanda biso na nsima babetala bamasolo wana tokoki koyeba prix ya eloko moko ezalaka ta nzoto ya Laurent Lorenzo po totikali kaka na yo toza ebele totikala na mani toza ebele toza basimon bongo bachigo akula bapris pangi basaper na biso ya mbongo bamible sise makude bamible mpe aza na ye Laurent Lorenzo yoto bastyle oyo obeti eza ya petit na yo fali pupa fashion to eza tendance to eza vraiment la frappe encore Laurent Lorenzo frappe encore oyo eza na système ya chacho système ya chacho nde kozobika ndenge kaka tobandaka yango ti lelo tozokontinue kaka na ndenge tozobanda ngo na ndenge ya catalogue oyo eza système ya catalogue eza teke obie nini yokozwika te système ya catalogue donc tokoloba kutu mingi te kua so tobi tobanda bamiyaki tobanda kolakisa bamiyaki oloba yoji bolelo to système ya japon na ndenge mabe te nango banda kopesa bapriere te po epesa bato akini mutu mpasi na babato mosusu balaka awa bati nanga Fridaus pena alingaka ayeba prix ya eloko moko po petit mpe akotaka likali na ndenge na ye Fridaus ozolanda oyo Laurent Lorenzo mpe na yo azotandelo pena prix ya moko soki mpe eza prix ya BMW tokoyeba soki mpe ezali ya lupangu tokoyeba soki mpe akwanga na Thomson tokoyeba toleka omoni obike petit nango na so akotaka baplace wana donc ayebi ndenge kaka amoni yango déjà boye ayebi donc soko omoni yango oyebi donc yeba masolo baexplication milai te kua donc soko omoni yango kaka okoyeba na oyo ayebi akoyeba soki obi tobanda koexplike yango tro ebima netike oyo azalaka avantage mai naa nanga avantage te kua donc naotika yango ndenge wana oyo ayebi oyo mpe ayebi te jour mpola koyeba akei bon eza bacollection sika soki okie sikoyo na kati ya yoji okomona yango soki oke na ese miyake okomona yango donc batie bapui wana nayebi te yo moko oza wana avec bafana preuve à l'appui okokende bozwi baimage botiala yango bokompare ngo mbala moko soki wana biso nalobi bato bakota doute bato basimbaka Londres na makambo ya kitendi kua baconfirmant baka mingi te kua mai na kotanga kaka quelque nayebi te so na sina tanga ye bango bakombo kua balaka mingi te baka quelques uns tokotangela bino bakombo na bango kua omoni bakombo ebele banini bao fashion banini donc ekoma mwa bambrui kua mai bakolo nango bazali kua
mosusu na original oyo yo payé na maison ya libra 3 ye moko. La différence c'est d'abord le tissu. D'abord ça va tissu. Tissu et puis na moto à salir. Bon ba biloko mo ba sala on eza ba biloko moko industriel ou eza faire la main ba biloko mingi c'est faire la main. Bon la mit ko lo ba mama ba bilamba mingi te quoi ko bima yo bika. C'est tout eza faire la main quoi. Il y a des synthés, les hommes ba salaire on a maboko. Donc ça coûte plus cher. Yo ko bi main d'œuvre na mikini nga. Ça coûte trop cher. C'est le moment. Bon, les amis, comme on va vivre Lorenzo. Très fort, très fort. Donc, voilà qu'il y a mon bim, bon, c'est là. Quelques mousses international. Donc, comment ça n'a pas été ça, on a qui Simon Mongo, Isebola, Chiwa Pula. Bismpangi, les prêtres en matière vestimentaire. Bon, théâtre, bon. Malasima, on s'en l'a bien quoi. Nous avons pire, nous avons Milton à Sansoa. Grand prêtre à Louis Vuitton, depuis Londres Bandati, les loyaux. Nous laissons le sel avec la Louis Vuitton. Qui, ça fait 20 ans, il y a Louis Vuitton. Milton à Sansoa, les grands prêtres. On peut ça remercier, on va trouver un Awa dans Hollywood City. Bon. Na otika bino mais na remercier kaka batnanga yo ba supportanga de près et de loin la chérie à Bruxelles Panama ba bisous London ba bisous à trop na pesa cousin nanga aimé salo ba bonjour sœur nanga Lauren Smith ba master ba za belé donc so na bani na ba na otanga awa ba belé donc ko bandala allez belé donc so na bani otanga na obosa na ba bisusu mais ba mota trop Blaise Vagana Joseph Konako ba za belé alors ba za belé banini on remercie à trop Bafana il y a Gauthier Mascotte. Merci à Mingi. Ada Mouchipai. Mike na Manchester City. Merci à Mingi. Nous avons retrouvé un Mbalasima. Pacho RFI. Comment ça l'a été toujours, idéologie continue. Comment ça l'a été donc, personne n'a tout va monter. Pacho RFI. Et on peut s'appeler Mbote, la vie n'a pas au Mukonzi. A bientôt, on vivre au monde en Agata Bakini. Merci à trop et volume 10 trop Koutala. Bye bye. On a genou. Baluka komo na oloba na ngate. Na oloba na ngako na mbango te. Niveau ya forme etala. Mama. Ba jouer fizo joa. On suni na mona la. Na oloba te. Oloba na liga lo zoate. Zoate. Japon toujours banakidi na oloba na ngai. Oloba na ngate. Mikolo forme na le goût d'Angola nzela moko. Après 5 mois, il y a parlé à ba voyage banini ba studio na Dzungi. Na Dzung tala TV nenge de korambe. Ba patia molonge ba sepeli, ba teo chudi baleli, ba tito na kitambo baleli na fanda. Eteke yo fashion. Ngam ta forme. Baleki ba beta fashion. On a beta ngo ya 15 ans. Mais ba petit obife continuer na couronne yango mo na zo beta forme. Balobi turo yo muta kotikila muninga na 2008 azati. Tout cela à suivre.
bandi siko pene mission pour eza bafana mbota trop na monde entier quoi sika boyali mutu kotala yeyo mutu na bino yeyo akwaya tosala ngele donc mingi alobea te oyo tosali yango mpena mingi mpona bonane oyo ya 2008 na 2008 oyo bonane oyo naosouhaite bino bameilleur vœu vraiment donc sika bozali nayebi que 2008 c'est votre bonne année votre année de chance ndenge eza bongo mpena bameilleur vœu sika boyali donc succès bonheur charité solidarité place à Congolais tout bayali donc nayebi que sika boza yala yo oza na Chine yo na Japon yala wana matadi yala oza wapi donc nayebi que bameilleur vœu bonne année vraiment ya trop quoi donc sika boza bo confier mutu na bino bena yeyo ndeka tolobaka le monde est à nous quoi bafana babi soki yo moko obundi te mutu abundilo aza te yango mpe bato église babi bitumba yo bunda olonga ye bitumba yo bunda olonga bitumba yo bunda mingi olobea te sika boza pena bana mai tala bakishasa wana masa bana mai bana membre obundaka mpe trop quoi nayebi ke esa bino bien po biso mpe koto mpe awa na bapoto tobunda mpe kaka bitumbango donc mosala nga yango oyo nayebi ke bana mai tu bagroupe tu oyo eyalaka awa na mikili tokotanga bakombo tu comme tokotanga bakombo te etumba twaka nango ezaka elamba mais tuno pièce tomemili bino pièce niki quoi bino moko botalaka bapièce oyo jipi oyo yango babomeli esimoki mbango na nkamba epa mumpe so na baluki na nsima robe asera noirite o pena nyama mumpe abomelaki sera noirite yango oyo donc tolotolo quoi naye na liboso naaka na safari nie nalobaki mpo nayebisaki bango na tobetaka mingi bateni ya bakonzi maboko ya chemise bozwanga bien mpena bana kini ata elamba ndenge evandi toye mpena na kati mpena ko wana mpena na guerre babibende awa doceka bana na se towana kufa ya mamoto robo mpe ya mamoto mais ovivre ngo kaka kua babilobaloba basalasala rie babi koloba mingi koboma moke yango toloba mingi te ekoti kozwa ngo bien zamba nzoka esalaka boye mama na bana zamba pena yango oyo olunda nord olunda sud mushinda kafufu mumingu vache donc totie kote tu oyo bazoluka ya diama lunda na bino yango oyo nekoti mingi aloba susu ya te bana ngola sika boza pena courage ya te bondia na bino kotarde bonoiti mutu na bino yeyo grand prêtre lorai tokoloba su mingi te forme ya kaka kote oyo a suivre mais toa na bino kaka toujours na klaboma mpo babi un guerrier alembaka te tokolemba te onengaka boye ta mosu mpe bakotuna one nini moto yango tour wana ayaki boye tokomomona eloko moko boye ndenge balabionda oyo mpena na repete lisusu boro oyo jipe oyo na liboso eza jipe oyo yango babomela esimoki mbangu na nkamba epa balongange bino mo boyebi histoire ya mumpe so tobaluki na nsima robe asera noirite oyo mpena baboma sera noirite robe yango oyo si lelonga nalataka ngo bamayaka mpe yali awa système le 12 plier de Shaolin po totikila bango bafani bandi toaka na poto ya totikili bango 1 babundi 2 babundi 3 babundi 4 babundi 5 babundi 6 babundi 7 aboya sa balasa bimi wana babinga ngo les 7 grands maîtres de Shaolin oyo yebi les 7 grands maîtres de Shaolin film moko ya bastyle nyonso avec acteur ici en grand chinois donc ye nde tate maabinaki nazoboma nkelele donc yeyo asa ye awa système les 7 km de Shaolin toye na bango si na 8 kilo na Libreville batela aniflore na lalala bangunia bauti wapi ebi nango vie nanga bokule grand prêtre quoi babivio makama idéologie forme ne yo yimtu bena o revendica bena keno bana membre bozala lokola ba West africain te bana mai bozala lokola bena ne to découvrir Europe alors la petite na yo biso ye bagoya toujours réunir toujours inspiration voilà on a tout ce béra quoi la photo
petit bayali mon mien donc tokoloba kutu ya trop te mais viara moko pour babi on est vite une seule fois il faut en profiter on doit profiter de moi occasion oyo l'ermo James Mobwana et pas Masanae et ça là est bien oyo ninga bongo ira bafana ya côté mascotte maison les Nox Adam Manchipai ne boye bisika boza l'évolution nzoyi toujours to benga na ramasa na biso et ça a bien bisika pe ba masa na biso ba yali o ba bunda ba bitumbo biso do bunda na ba Belgique ya lo wani ba masa na biso pe kuna ba Londres ko zo bunda ni le système akude a bundela mboka abundela mboka donc bo ba na mai na biso ko za vrai ba ko sa binote bo za pe na olingo pour un sapeur face à pe ka masa sapeur pour menuiser à la avec la masse à menuiser pourtant on lui gâte sous moi tena il me logo mo boyer alors que c'est pas maçon c'est on va pas menuiser vous avez vrai ketchup et logo pena siko ya turo benago bana mai na tindi longo pas tu refina kata bakini système gentil donc autour de James Mobwana pe système gentil na gentil tapiner vous comprenez idéologie aussi la tête donc il doit vivre vivacité yali ba vibration yali donc bana mai bota la émission na bino bolinga yango bafana émission pena ninga na minute comme les théâtre na ku pour tout la théâtre tout se pena na mo faisait éducation na biso ko pena ala kata poto tout se pena mina ba théâtre mais ba grand prêtre duga furadaya comment pena mo muke ama olemba ya on to moni pena yino TV pena poto ya la teta msuba la sara ba mission ba musicien na biso ya trop masa na gote mascotte a provoquer TV na kata poto bana kili mabe bien malamu TV na bino kata poto pena ya mo ba fana linga masolo bafana système gentil pas tu refuses le logo na Zakari ba je sais ka boza ba meilleur VP na kata ba mboka awa ba petite sœur ba te belé bi je ne c'était moyindo si ko za pena don yoyebi mama solo kati donc tabu fatu yebi masolo kati petite sœur propre vous reprendre ani dembo yebi mama solo kati mimi tonga yebi masolo kati vous reprendre ni tabision no komba yebi masolo kati Elvis Chris bakanga ne kuluzo ko bakanga ne kuluzo donné to abwe wa bakanga ne kuluzo ndeka to lo baka jipo yo ha on simo ki mbango ba bomangi na kamba na jipo yo ari na jipo yo ava kufa robo yo ya asira no ariti aboko nde to fesika ba pas venir na biso wa kenda libérateur papa Kabila kwa mais masolo kati yali po biso batakati to mona batalibanda wa mona batakati te James Mobwana yebi masolo yo ema menga yebi masolo yo faut comprendre babi ema menga très fort na kata Angola to mo benga ba juro na Belgique ten tudu ya na nyoso to ko lo babi ba ba carte pour ba mso ba profiter mais massa na soto ara na ema menga mais ba masolo kati ebile Elvis Sugar yebi masolo yo James Mobwana yebi masolo yo Gauthier Mascotte yebi masolo na Robeta Miblo système à coup d'air, ma solo yo. Gunter, avec ma solo yo. Les jeunes mettent les gars, masse en race sur la pointe. Vous comprenez? Tout est la nuit. Tout ça va ni tout boum de la mboka mais. Babi ça perd, il faut coopérer quand ça perd. Ça perd à coopérer jamais à méniser. Non singing. Les maintenant que nous tombons sur les bandas rien. Tout ça va misala ba bilanga. Pour dire musalo et l'équipe bilanga la passe. Donc ba tenir correct quoi pour juger pour tout le monde va gloire va bêta va jeep mais au bineza ya matia pende tout solo va boetam su ba oswa bongo ah ba komo la ka ba monambo so que inda kaka posita musampa il passe les kaki awa vous comprenez la confirmation pende ya libongo na bifu ba mona kaka quoi pour pièce de somba ngo te poto bombo na palais faut pe mona na pour ba bi acte des apôtres ba yeba apôtre na misala Musala Mathieu, yangote Lika Salaki. Musala Liki, yangote Jean Salaki. Musala Jean, yangote Jacques Salaki. Il y a acte des apôtres. Misala ya Bantoma, na lubiang sune lingala. Misala ya Bantoma yango yota. Yo dia mama moto réglage. Non il faut ça. Babi misala Bantoma dans la fourrure. Ndelo pena zo kitana ya, japonais pena wa misumike tata wana yo dia mama moto.
akoma masala nga mpona alataka bilamba na ye donc asoki mpena tanko bana mai asali mpena plan ndeka toexplikaki bor mpena oyo mpena ya simoki mbango mpo naexplikaki yango na 8-9 système ya 8 kilo na Libreville naexplikaki na 8-9 keno bomona biloko ya simoki mbango yango oyo komanda ya simoki mbango ese eutaki ye donc influence ya bana mboka betina ngai betina na mboka mena ngai Serge Mavingama betina moto comment santé outi wa vera utanga matonge osa ka be mission oza bafana mais bi que betina nous oza boye donc bana coup de tête ba ya kufa donc c'est que no touro yo omune loka simoki mbango petit frère Maman tournion là bakolo basuti to camion na maboko. Ni solo mystique. Tama solo. Tala pour ça ma corbo. On kumbara ka. On comprend d'abord assez. Tracteur. On a ouais pe na bonu sa bilanga. Gigi. On a venu donc joie on sa bilanga. Mais on a ngi mo boye to ko le maté pour dire petit frère propre. C'est mon là c'est l'ambaté. C'est mon là c'est l'ambaté petit frère propre. Ça la nini maman la maman. Là il vient la référence. Là il vient la référence. Là il vient la référence. Babi et ma mère a toujours idéologie. Atel moulaï moi l'angola. Esima. La diamant quoi. T'aimes tout doux. Petit frère propre. Aucun ne bien. Ça m'a la yo. 2008 années de chance quoi. C'est ça. La parole à Boya. On a mon dago Boya ti. Dago longo na mwazati. Tolo basuko ba musicien na biso. Bobe sa musique. Ma bange comme le cas na texte. Boki waze quoi. Petit ba texte bien. Moi combo bo diminuer. Ba conseiller au pena tout cas na ninga ma bete. Na bando pesa on bandana papa wemo. Ma banga bolimbi ça pardon pena. Musique yo en quoi couper décalé ah ben na poto il biso ouais ben to ko sanati papa wemba lembisa mabanga Kofi Olomide sikoza agwa apesio message lembisa mabanga pardon Jibem Piana lembisa mabanga okomo be sa musique wera son lembisa mabanga pardon na bino pena donc biso pena to batu moko en Afrique ba cha biso pena ba première quoi so le monde ba Zulu musique ba Zulu et musique ba Congolais mais lelo yo ba ivore ba l'équipe biso couper décalé comme koto yo biso do kitenasi en tout cas tulinto ka ba texte d'amour ba chant bien en tout cas ma campagne ma banga na bolembisa pardon bozi suma buzoba na bino so ma banga poko mo tchamo lisusu na ba politicien et ba gouverneur tu es comme ma banga na éviter hein ba Michael Jackson ba beta ba musique na bango ba ba mutu te ba texte bien pena surtout talibé de béni na fusion en tout cas toujours pas king que se remener na éviter débarquer mais c'est Salamaki bah faut ba musicien so kangi bango ba sur la place au qualité mais la petite na biso pera ba nouvelle génération ba 5e génération plutôt ba na la fali poupa tu es na Ferry tu es na la Corse tu es na Celéo tu es na JDT en tout cas pardon penako ba ndeko na bolingo ba ndeko ba bolingo ba banga bolembisa ba banga ngo bien mais il est gâté comme leka sans sachet en sauté chambre comme une dame sur 4 personnes en tout cas pardon bandeko ma banga bolembisa bo beta musique na bino bien musique akala o bena va faire tabouler ba beta qui va faire beaucoup ba mener en tout cas ma banga on a té na ba fait ba côté ma banga en tout cas dans singa bino bandeko bolingo bozo pe mo temps sa musique na bino qui bo ki na l'air mona ma kamna no Maisha Park bo ki na ombrier président de la République tout on a présent moi ça ma kamba bien yati fatal rabno ba musicien bon siko ba na biso économie mboka en tout cas pardon bo ma Maisha Park pour na poto na pesa ngote l'espoir bien pena pour aider bisa kutu bato boti la présence à Moussa na ending azo sala l'espoir bien quoi na dit que sika boza bo la geno jomo après si biso conseil na kata ba Belgique yo mais on a ninga ma bete Kofi Olomide lembisa mabanga Jibem pe lembisa mabanga wera so lembisa mabanga papa wemba lembisa mabanga waze ko lembisa mabanga pardon pena pour musique na biso ezo ke sou bien té donc combien vous moi temps vous attendez na bi révélation ya 5e génération pour éviter mabanga faire les chefs de poule éviter mabanga petit na wa o fali éviter mabanga biso tout en tout cas surtout éviter mabanga tout ça musique pour ba combien comment le texte n'est belé comme on est dans mon conseil, sauf que c'est liquide. Mais si on peut comprendre, non, le calendrier on bien pour la musique, mais c'est pas de quoi tu vas boîte. Au côté d'aller au côté 144, elle monte à me par Ruben. La musique a bien zaté. Vous venez à Ruben à Boye.
bato bazopona bango bacoupé décalé sikoyo ya biso talaka babesima wana donc conseil est bien koko conseil pene eza gratuit bafutela yango lara te James Mobana ayebi ozocomprendre Dino Mbweko ayebi Gogi Mbweko ayebi ozocomprendre Samatone Bende ayebi Emma Menga ayebi Florent Mulele Bambani sikata pena ayebi Alino Sene yebi mama solo akati bajaponais bayebi mama solo bajaponais baje de 10 bapeti na biso batendance na Londres towelani tosaka mosala moko donc eloko awele ya te ozocomprendre sika pena ogi pena budiki na kata ba Brésil ayali ayebi masolo akati didiki noni sika za ayebi masolo akati po nde tolobeka bata kati bamona bata libanda mais bata libanda amona bata kati te ebi nango redi ya misi kiki de Paris libanda ya kati te donc idéologie ya mwana wako toujours na mimi no wa robe itala furira nako pumboe ome pena ke mutu apumboe aboti pena ba aza ona ngolo ba bengi pena mapeka ba Paul quoi donc on a bien mutu nga pumbo abi na kanyi bango balo ba asu mingi te ok ba kwa ku donc to continuer ka ma solo nde tolobaki que ko banga liwa quoi ya rabe bien ko banga pe l'air mo boy mutu o pena que non a peut se faire comme ce conseil na ba télévision quoi pour te ba TV oyo to le kaka oyo na ba émission oyo to le kaka to bi que ça partout na banda na ba mikili banda na Allemagne tu Hollande tu na Panama tu Bela tu Hollande partout quoi évolution ça va bon masulongo yo to c'est plus là ba anango be ya sika quoi donc bana mai sika kwa ali nzo to mais to beta masolo mingi vraiment bena ya kinkuto wa mama ba kingundi wa mama be na kala côté kuna bena ba betaka kebo wa bina na ba kingundi wa be kingundi ya liawa liputa pena ya Japon quoi ba mama na ma bete kutaka tinini vani muzongando esprit bien mais na yebi ke wana pena ba image yango to tindi longo mingi pena bana Kishasa ko to yebi pena ba idéologie pena ba Kishasa pena c'est bon quoi ko bana biso pena ko banka nde to ba ko vivre mamboko yo ba mikili j'avoue quoi ya kama makambo yo nde bundolo ngaka quoi so comprendre vieza partout na ba kini pe ba vieza li so comprendre oye pe na ngola ba tumsu ba so vivre bien oye pe na ba Zimbabwe ba na mai ba démerder oye ba Jobour donc vieza partout ya ka yo évolution na osiko ya li c'est la tangu na yo kanga tangu na yo donc tango il faut ni quoi donc minga oloba ku déjà te idéologie to pesa la lisusu que non ne to ça boye vieza ka moko on a vu qu'une seule fois et on va le vivre en portugais à Videuma vous comprenez donc vieza ka moko donc les amis balete tant to vivre boiler mope au kepe maison au sepe mo logo mo boye onde doit boye va li puta mama vous comprenez ba mama na ninga mabete lokolo munene oyo eza lokolo ya papa Kanza R6 opena ma montera kombi yemoko oya muke oyo ezali lokolo ya Jésus de Mbandaka Fisson Sai lokolo munene na muke de différenciation so to ene tisiko na state lokolo oyo tokozongo lokolo ya Feti Joe oya muke oyo tozongo lokolo neti lokolo ya Emine tuyena nini ya bana basi kaka na kati ya state na mboka pena o pena masa na apocalypse be la vandaka tuyena nini ya bana basi lokolo oyo eza ya Miss Elliot oyo ya Kelly Roland tuyena kati ya London na mboka côté mascotte bafana lokolo oyo wa munene oyo ya bana mai lokolo wa munene tozui yango ya lokola lokolo ya Elton John oyo muke oyo ya lokola Mick Jagger ya Rolling Stone donc bana mai boyebi ka masolo ndenge alaka to continuer to beta masolo mais bako tuna peta mso eza ninge za bo Japon toujours eza kimono balata ngo na ketch bana mai mso babosa na balata ngo na ba ceinture eza kimono olata ngo toujours na ketch na ninga ba bete singa kanga kutula pena ko ya ba mama pena o balata sigida tant kanga kutula ya mama o balata sigida na kata ba Kishasa kanga kutula ya ngoyo toyi na mona bamboka awa la nouvelle collection toyebi ke ebeta mati le beta ma ça en attend oya ba piste sur la palette de farati qui lebi je comprends
tant soki bakotuna mpe o blouson ndenge nini Jean-Claude Chidroit po tokolakisa poso tobi tobomba babi Saint Thomas buka mona buka kwikila donc James Mobona kobenda yango bafana bawamona mbota trop asita Musampai mbota trop pena dongi epa ya Adama Chipai mbota trop pa ya Moyo Lorenzo Nilita Bisiono James Mobwana babi masolo o blouson ngano topesi libino pe pacho de filles aussi aux amis na kini zwango pena na ndenge moko pena bapi gime quoi potoko tourner pe babi face B mais babi mbati o tam su jonga la kisite ta obenda e pena apano ala pena oyo ya aéroport de Njili yoji ya moto réglage à Somo oza abuaya donc docteur a tenu quoi on a bien pena ma solution continue mieux le système à coup d'œil côté na ba London kanga pena ba na nenga ba pigi mais vous comprendre kunte kanga pena bango susu na nenga ba pigi mais kunte po yo ataka côté wana lisusu na mible et ça bien ba na London mais na ba bela oyo pena ki no ba terre promise beno de bingi capitale Europe ba biso to na bitumba gwa ya tama deso goma vous comprendre ya cavale ma deso goma vous ba commande des fois polo peut te gocha na kati le big Bikembers babi to ko longola rapi so comprendre Bikembers donc mutombo dikembe quoi mboda trouva mutombo dikembe yebi masolongo ndenge ya livita kame bino boyebi so comprendre mboda trouva we ranson le roi de la forêt jipem piana système kaka ya l'homme doit se battre chemin kaka de continuer chemin de fer so comprendre papa wimba kolo idéologie papa siko ya li kinke sere mené ya album panique na bamboka no boyebi kaka wana système bat basi bakoyaki donc to kanga ida ba football leader tout siko za pena dongi idolo kwa ngolo boyebi kaka kiki mvula Chirbo Masimi ya Banzila basolonga ngoyo eza bafana so comprendre donc kao debout Maxime Kimani to vivre masolonga ngoyo chapengo ba masolonga ya ngoyo so comprendre exchange raté masolonga ya ngoyo moko akozo abe montre a peine doit beton va montre makasi toujours nengeza boy Suisse so comprendre ba cher ba parler la bakini mais moi tout lobé te pour ba pekisi ba vivre lo ba minko bo mamuke tala va trop parler petit mais idéologie to pesa la ba na kini sika boza vraiment bande kopena makasi na boulot so comprendre sika bozali donc bobuka na raté musala tu ya musala makasi na boulot boza courage na kaka mboka botonga mboka kunyate pas baninga pour vivre bien quoi yango wana kaka mais na London Bridge to pesili pena na London pena et pas à côté masuko tibana mai le kunyate pour soutenir mutina bino bafana masolo mukili quoi kwa kwa ça matone docteur tennis balas papa na Rudi Kaluchi mona mama saka nkama bino boyebi kaka donc victoire certes na bloc na yango bana ngola donc mangro ko grand prêtre so comprendre sika boyali donc masolo ga yango quoi ninga robea te to pesika wana pa patcho refi nous on a bakini na ninga ba pigi me pena quoi système gentil James Mobwana ketchup. Ouais, bonjour l'ingénieur de banque monsieur Gauthier Mascotte. Là toujours na bafana la kombo nanga de choc Masamba naza na vandia na chefit quoi donc déjà bandeko oyo bavandi na moko oyo toza kobunda quoi donc oyo ayebi te mais toza toujours na idéologie ya kosoutenir bafana quoi oyo eza eloko na biso moko yango toye na Angleterre na kati ya Sheffield parce tovandi donc mpona kosoutenir eloko moko donc toza toujours ojete bafleur ke eloko yango ekende liboso quoi tosengi mpe na bandeko mosusu baza na bacanada oba bavava kasaka mon vieux propre donc basoutenir sur eloko yango ekende liboso na ba France Claver Masamba toujours basoutenir eloko yango ekende liboso et sans oublier bamote na bafamille mobimba Jean-Jacques Masamba Achandé Nelly maman nanga Sophie donc bamota trop donc toujours na losambo nzambe kosunga toza wana mpona kosoutenir toujours bafana eloko yango ekende liboso quoi donc merci courage banini la bonne chose
bien quoi eza mpona petite sœur akadi ya kosoutenir eloko yango kokofanda na famille donc eza mouvement oyo esimbi mpenza donc esimbi biso esimbi monde mobima donc commettre makambo malonga yango toza na eloko soki eza bien il faut efolaka toujours ezali mpona société na biso congolaise eza koapporte eloko moko boyosalaki monde ezala ouvert efongwama na tous les plans quoi donc bambote ya tro na bandeko nyonso baza na mboka congo na bana angleterre mobimba na bana europe ya états-unis canada donc tosoutenir toujours bafana donc eza eloko na biso moko mpenza ya ghetto ya palin quoi donc mingi ya koloba eza te merci à trop na ingénieur de banque monsieur Gauthier Mastor merci ouais. Bokolanda okuna modela bambusu banyama babimi na mokili mayele tokuna modela banyama zamba bankoyi babimi na mokili ya budei osipike nini asepela avre na mikili na vavre aobaye champagne jong champagne à l'occasion de rien Mascos Samatone Baoyo Akiyoki Makanda Ulama Mututwaka nga bantaba po banyama be bali bandu bima Solomon de Zaboy Bana Basimi courant la forme Oyoka Francis Molenga ebandeli na yo na salon mposa ya mwinda to ya kanape Blandi Nyanga na belese ya pasi makosa sonimimise Miss de Charme obatali bafrase nyonso ya élection mise oro diabel sibe Salon Gabriel Mwasi kitoko tomabe bazali sendenge moko Titi le Valois Soki totelendele na mabana basanga babote L'Empereur Tchatchwa Oyo bakuna bote batula mibali baleka bango Alisi baba c'est la réalité C'est ça qui crée la déception Chingi Maïngwe Mokonza Katanga Horizon Massamba Tomonite Ezali Papito la Severisson Doli Maemba Olivier Senté Christian Peugeot Investisseur congolais NBC Jackie de Piolani Amadou Ezali Ebimi Ouais, tu sais bino déjà.
otie mascotte banyama mabe babimi na mokili baours eza masolo ya ntaba na mboloko ozo comprendre tous les nyama basali cotisation bapesi mboloko lala babi tellement na zamba kaka baoursa balio barenyaka sikoyo babi ke no masolo yango sikoyo ifale sikoyo mboloko ake na mokili aluka moto akosukisa nyama oyo banyama ya mabe baours na balio me babosanaki ke bokonzi epesama na nkoi masolo oyo piese yango London City bana mai tu ya kokauka bokimi pana mabela récupérer bino ozo comprendre de teke de Antotila inspecteur d'Eric zong selanga bango koto Alpha Sungu mokonzi Europe Nathan bagangaki baloba toyeli bango suko système ke non pièce moko ekangi 4-5 yoti oyo koti garde de robe na yo ebimi payer salon et payer tout. Si quelqu'un nous souhaite à côté, on a un yamamout. Vous aurez un système qui va ce soir dans le vous aurez compris, mais selon ce que vous changez, coup d'œil, du colo. Mais selon les Arabes, tant que ça nous coup d'œil solo, au jar, maman, tout n'a pas mal now. Est-ce que, papa, aux anamou, coup d'œil, yete nous sommes au système Hollywood oh ça dit que nous avons que non banaki bakota babolo pour la bilo ko okangama oshimbama biloko okoshimbama kudei okokota bino kaka ogangaki biso nzoka lukuta tota bino match va donc continuer bokatana qui avant déjà donc masolongo za koto mascotte ba ours ba bimi na mokili ba ours pena évidé oh 4 pièces 5 pièces à yoji moko suko yo bulo na combien na garde robe ton coup de je expliquer bino ki masolongo il a la chenga oyo eza boloko bana ma na prison mbanga makelele tokenda bino ka malemu oka pena masolo échanger masolo ngo échanger to moni que non petit tout mutu tout masa tout caillou on a que pepe mamba tsayoji ma veste ayoji o squeeze tika mo pena musika moko ile pesa 4 5 6 so to biso bilamba wana oyo ya mwa jar wana omonte ke za penza belé payer garde robe payer salon na yo masolongo za buwe bafana bana ki mbote na bino trop Maudi que merci yo.
pepe ya mpusu 5 yo diama moto mayo makambe matikele mota masolo sikoyo baours banyama be babimi na mokili donc toyebisa bino eza lisolo ya moloko na balion na baours banyama oyo père de deux jumelles petit nanga moko boye sola avre kuba yo nde oyi masolo yango batela bamapasa na biso to esimba Mascotte, banyama be babimi na mokili toyebisa bino boyoka yoki mama tuna sus papa yango yo kombo kaka ya mible est-ce que bilango oyo oza nango ous ofuli bapoale pumbwa te nyama 5 ya mamoto 5 pièces ya mamoto pa bimi ekotina soki wapi toyebisa bino tochange masolo kote bino siko Hollywood bana Panama bana bela Suisse eza kudei bana kin kitoko bapeti na nga ndale osoli kitoko bapeti na nga ndale natikeli bino tisi tema boza bapeti na nga bala se nga vi na bino siko tobimeli bino na babiloko oyo banyama zamba banyama tu basangisa na babimboloko oyo ozwa lukela biso mpenza moto akosukisa bankoi na baours bumboloko abima akuta ntaba tala maseke minene abi ntaba masolongo nde yango oyo tulelaka cotisation ya meli batia ntaba fola ntaba kota zamba réunion banyama tu koi onga mboloko na beta pe Bercy na Zénith menkoi babi des Zénith Bercy ba salle plein mais il faut sukisa yo ntaba oyo ntaba bibo bangati ngande ntaba na ko diminuer nkoi na mona nkoi te afanda pe na nkoi te afanda pe na zamba te innocent ntaba tellement mbolo ko macha maeli mabe bifto diminuer nkoi na kati ya zamba abosana ke bokonzwa ne kutana nzamba banyama misiki fo ale nyanga na zamba lokola pe biso bato na mokili ba prêtre baza ba yuma pe baza masolongo ezala bongo bato bayebi na bato bayebi te bato bamomi bamvukaka na bato bamomi bamvukaka te bango ba récupérer siko mboloko tous les nyama zamba baba bekomaka ya renyaka bango ka bagenyaka ours na ba lion ba kopera mboloko innocent mowe ntaba pe tellement kola na kati ya mokili ayebi ni masolo zamba te ba nyama batonda abi ba nyama tu bo banga tenga ndende ono yeko sukisa ba nyama ngo nzoka eza masolo ya nzambe atia ba nyama danze na zamba ba renyaka lokola pasala pe bato mokili eza ba étoile oko changer ngo jamais ba yanke bazali na forme ba yanke bazali na politique ba yanke bazali na commerce ba yanke bazana masolo ebele na kati donc nzamba kabola mai na mafuta et koki ko changer ngo te za bongo po za kudei mascotte oh na pesi grand prêtre
oyo apesa biso babilamba batanga bande kokita bakili héritier Bivietu qui est là aussi la Mouchachino donc tout le Roberté moi c'est un héritier Bivietu daditona staff nanga vraiment bangwana staff nanga wana bana ba commune kindi wala en Afrique ma vampire on a rôle ba tout mais Moussamari est toujours en forme na Katabela Moussamari yaki après moi 3 jours mais tourne à Paris avec ma château mais